Kilelo, kita part, pichu kitenge. Tu as pesa appartement na kati ya poto. Solution monani. Ozana posa ya salle à concert, salle ya mariage, pichu kitenge appartement. Osala location ya restaurant, obenga kita part, pichu kitenge appartement. Ozana posa ya événement, au défilé de mode, au ba mama ba roya réunion, au soki nini. Pichu kitenge appartement kita part. Ozana besoin ya louer terrain. Oh na banda otumbaka tabana ngai na nenga poto zone industrielle kita part pichu kitenge appartement. Olingi ofungola o ba bureau kita part pichu kitenge appartement. Numéro ya téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na kita part pichu kitenge appartement. Olingi ko sala achat ya lupangu na poto. Ozana Kisasa, ozana Ngola, pichu kitenge. Ba kitenge ba ebele me wana kita part. Check. Le 11 novembre. En tout cas, toya ebele. Et ça événement à ne pas manquer. Ba vrai Joe, ba vrai chéri, ba vrai tonton, ba bébé, biso tout. Le 11 novembre 2022 sur 14 rue de la Pointe, Noisy-le-Sec, na espace Noisy-le-Sec. Boya ebele. Pe to koyamba bino kitoko makasi koleka. Boko sepela na soirée wana. Donc to koyamba bino maboko polele botala ka ba mama ya mitema minene. Ba mama ya mitema minene donc ezo lakisa déjà bolingo makasi. Même vie soirée bo ezalate. Soirée VIP. Trava bébé. Boye belé. Maman bon côté. Eza bongo. Malabile 11 nde makambo 2022 Inda grave na Katia Paris. Ça va noircir comme d'hab. Voilà. Les mamans au grand cœur. Ba bisous. Edino, yoza fin, utaliki ozate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo. Yebisanga soki mibali nyonso mokili bokoka na kobe ndenge wana na etamboli na elobeli. Amen. Acha mon photo. Allô, bandeko ba bolingo. Bandeko ba oye bazali partout au monde. Donc na 5 continents oyo nzamba sala. O bazolanda biso na poko ya lelo. Tolobi na tongo. Na pesi bino nyonso bambote. Na sengi na bino bo s'abonner ebele. La chaîne Yandeko Nabino, Acha mon voto pas grande, les nobles, la figure emblématique de Paris, pour la banne à Londres, avec un gars coco à Londres. Il parle de Sobozali, Bambo Tebeli, la Bosanité, Angola, la famille Nanga Mobimba, Bambo Tebeli, Congo Kinshasa, République démocratique du Congo et Parois Pinabotami, Bambo Tebeli. Lelo bandeko ba bolingo tozali na thème moko bandeko bato ba poser nga ba question balingi na répondre bango na mituna na bango mituna ezali ya bango biyano ezali ya ngai bandeko batuni nga balobi papa tozali ko comprendre te mais ka ko expliquer biso différence ni ezali entre beige na bluff. Donc émission le titre nango ezali buzz na bluff. Yango pe nazo répondre bino d'abord en français et puis après na ko répondre puis na lingala. Définition ya mot buzz.
Buzz, c'est un mot anglais. C'est une rumeur, une marque qui fait le buzz. Et donc une marque qui fait parler d'elle. C'est-à-dire, elle y est que mutu azo sala buzz, alingi rumeur na ye pazana, batuba tiangoka, balobela ye. Et ça arrive mingi, na ba star américaine, na ba star européen, bon, et comme il est au côté na ba star na biso ya Afrique. Voilà l'explication du mot buzz. Sur le bien on a français, je parle aussi en lingala pour une meilleure compréhension. Bon, on a qu'à expliquer le mot bluff. Bluff, c'est en français exactement. Quelqu'un qui a bluffé vient du mot verbe bluffer. C'est une attitude destinée à impressionner, intimider l'adversaire sans avoir les moyens. Batebele, babluffaka trop. On a un bouille, on a un danger, on a un lekikingandi, on a un sauvé ne va bluffer. Mais ce qu'on t'a dit, bakamuya zobeta. Ils ont bon côté. Il y a un moyen pour ça la makambo on a zolo belate. Ça on appelle ça bluffer. Donc yango na expliqué yango brièvement dans lingala pour na vous comprendre. Mais bandeko wana basenga kipe na détailler yango et na ko détailler. Ndeko mususu aye kokomela ngai avant d'aka na Londres. Alobi grand frère ngai nazala nga kinwa nabotama na Kinshasa. Oncle na ngai, oncle maternel na ngai azalaki mukonzi à l'époque na Air Zaïre. Na les années 92 azotinda bana na ye misato na poto. Lokola biso toza ba Congo. Alobi ngai mwana ya sœur na ye pe na zala 4e azoli biso ba billet na Air Zaïre. Azoli biso visa ya London, Angleterre. Toye na 92. Na 95, il y a un biso, donc cousin nanga, donc moi na oncle nanga, a Julie Kanisia Kobala, na London kaka, na penava na London. A Bengisi, papa na ye, qui est tout autre que mon oncle, oyo, a memanga na poto. Tango no kwa ye, a kutinga na kati ya Angleterre, le quoi on a quoi qui n'a beau moment, oyo, babu kozaki kofuta, na kanisa kamwa quelque chose d'angai. Biso, baso 4 toyokane a lokola oncle aye, papa aye, oncle aye, ayaki pona mariage, ya mwana na ye. A cause de mon pamate, to 5 saka, moi pas kolabi, to simbisi oncle. Mais avant oncle akende ngai na moi ba économie nanga na bimisa 30 000 livres en 1995, c'est-à-dire en 95. Abinoko mobima langa mo économie na salaki banda 3 ans avant de 30 000 livres yango. Donc c'est une bonne idée na kende na sombela yo pe lupango na yo. Noko na biso azongi Kinshasa. Ngai na ba parents nanga toza na botami na Kasavubu na koli na Kasavubu. Noko na ngai na bana na ye bavanda na Kimbangu.
mais noko na biso tellement aza mutu ya mayele ntango azongi asombeli nga lopango na lingwala lingwala oyo ekangama na Gombe ake na babuka lopango apesi biso apesi na mama aboti nga sadi leki na ye ya mwasi ke tala mwana apesaki nga mbongo nasombeli ye ndako na ye mama ajibuka lopango abombi abenga yebi mwana nga Nzambe asali okomi na lopango sikoyo okangisa mbongo oya kotonga ndako na ndenge yo lingeli. En tout cas, on a yokaki maloba mama na ngai emotivaki ngai. Na bosaki lisusu 3 ans ya boss. Na bosse. Nzambe asaliki nakangisi 40,000 livres. Nasali nini nakiti Kinshasa. Nakomi na moni ndako na ngai na lingwala ndako munene. Naluki entrepreneur. Na mbongo wana abeteli nga 2 étages. 2 étages wana nasali nini? Nasali ba flat. Atikeli entrepreneur aosa misana zongi poto. Lokola papa wemba loba chance loko pamba nakutani na likambo ya mbongo. Na juvre mbongo. Donc na 2000 na zongi akekuta ndako na ngai sili batie ba marbre flat hotel ya kitoko nga moko pe babendeli nga next na nga ya kitoko. Na 2001 na bengisi madame na nga na balaki na Londres na bana mibale baye vacances baye komona musala oyo nga nasalaki. Hotel na ngai ebadi ko travailler makasi. Flat hotel bana poto tellement les wana Londres plus aki bien bana poto bazoya ba vacances banini bazola le pa na ngai. Esaliki na jimbongo ebele na komi ko bomba. Na komi ko économiser ba bongo na ngai. Na ko zo sous crédit na banque na Kinshasa. Na yeso mandako na Gombe. Ndako ya Gombe na tiango résidence familiale na Rikauka côté ya nani ba résidence royale immeuble royal de epanga na vanda kana libota na ngai kuna na Rikauka. Sikoyo mukolo mususu nazana Kinshasa année 2014 camarade nanga tobeta bale na kini ye pa ya kapoto mais ya zaki na Belgique namona abengai a partir de Kinshasa oh master nalea na kini oza wapi Côté na palais, il y a famille na bongisa et tout donc a bongisa chez bango, batele moi clim na ye, moi next na ye tout, c'est bon. Bon gazé pa ngai, oya kutalanga na Gombe. OK, bah c'est fixé rendez-vous. Bon, dans le cas week-end. Mais tant que y week-end on a aye mon côté. Aye na camarade mususu babe kola kana bango babe takabale babe tapi babili et tout baye bani bien mais leki nanga wana ya London aye bakate soki camarade wana zaka na Kinshasa nzoka camarade ye pa ya poto avada na Danemark mais aye bite camarade zaka na Danemark po bazaki pena ba pirité mais kamana wana mususu wava na Belgique amemeli masa musuba kola na ye auti Danemark
ayambi bango madame na ye mpe azaki na kini alambi badamage banini mais azomona camarade wana uti Danemark on dirait moto ana esengo te bandeko na bolanda histoire oyo on dirait ana esengo te ke aye pa camarade amoni camarade asala mwa pa na vie mwa asomba ndako na ye flat hotel na Lingwala asomba pe azwa pe crédit ya ndako azwa mbo crédit ya mbongo na banque asomba pe na Gombe et tout ça ça marche banda camarade ayaki azoloba eloko te avandi kaka nie on dirait sola on dirait azaki diba batuna likambo azaki diba alambi biloko ebeli baservi batie biloko na mesa oyebi ke mwa baloba mwa mbala nalia oyo naolia na nga te esi naliaki na ndako tovandi a plus de 3 heures du temps ya masolo tomeli whisky bongo damage na whisky na damage soko omeli whisky libu efotika polele o te naolia na nga te bon basisi mpe 17h mpe koke bon toleka tour nalakisa bino hotel le flat hotel na nga apres nake tozongisa bino mpo bayaki na taxi na Samson à peine arrivé tobi tukana nana ekomaki te bakepe Lingwala batali hotel ya mwana mai donc 2 fois te bakuti na bana poto mosusu oyo bamasa bauti bela oyo masa mosusu auti Danemark bani tusa bala poto oyebika nde tozalaka so bokutani boyebana te tokomaka mutu moko bakopesa na banimero ya telefone master azwi bango azongisi bango na Kasavubu epai wapi babotama mpe bakola azwi voiture azongi master wana mosusu akutaki Danemark abengi oyo auti bela oyi pukwanga na boyi kolia bana mai wana bato ya London basimba wakisi bana Londres bana magie ya Londres basimba balabo baliaka banye damajo mwasa tiela biso wana yana banye ya mwana ngana boya kinanga kolia kama na bela master pono kuzula master no idée ya mabendenge wana mutape biso na explication ndeni ni azoli mbongo na ye et puis 92 92 oboseki na Londres babuku ezalaka bato balia bambongo babuku basomba bandako basomba mwa baimmeuble na bango ndeni yoke nozele bo bamosusu mpe asimbaka bisi basimba bazangaka te mais ya apesa explication na ye eza net et clair boko yo sikoyo ozela ye mabe ndeni banda wana garçon na place nyonso ye akoleka pardon kobeta kaka masolo ya kamanya bango wana oyo apeya pale na Gombe na flat hotel na Lingwala bato akisi bato aboye mpo nini ya azwi eloko te azongi na ye soki asaki combien de mbula na poto toyebi te na Danemark aye kozonga na ye kaka maboko pamba yango tobenga yango keto motema mabe ezwi ye mpo moninga naza stable baza génération moko ye auti poto me maboko pamba eza faute ya moninga te eza faute ya Nzambe epi mayele ya moninga na ye etindeki asala makambo wana akomi kokalifie na bakombo nyonso ya mabe tokola ye kutazaki yuma epa bazaki na eloko te bani tala motema mabe ya niveau wana mwana mai wana mpe makambo to ezoleka ye asokipa makambo hotel na ye flat hotel na ye baentre na ye baklient na ye bazoya badi ana tante kutu
ya kukanisaka susu master wana yaki pana yo aboyaka kolia mais bafuite na bamaster mosusu kaka motu so osimba mwa quelque chose bamaster bakomi koya kofundaka garçon wana yango wana atoninga biyaya yo oza mokolo namona opolekaka na télévision omilelaka sale caractère ya bato mitema mabe ya bandeko na biso bakongolais eza nini au juste nasala ye nini toza famille te ngai aza mokongo nayebi te soki aza ekolo nini nayebi te ngai naya poto na 92 92 nayebi mbula mpe yayaka poto te so famille na ye ezalaki ya ndenge nini etindaka ye poto na mbula nini ngai mpe nayebi te mpo ngai mpe na leo na likanisi na ngai jamais nakoki koreve ke nakende ovanda na Danemark na reva yango te bo tozowelela nini alors leki na nga nalingi na répondre yo congolais ndenge napesa explication ya bese awa congolais akomisi bese injure insulte kofinga mutu tina mama aboti yo tina mwasi na yo tina bana na yo soki batuni yoka réponse ya congolais o abeti bese wana abeti pourquoi po ntango yo korépondre ye bato batia ye non ça c'est pas ça ezala bese eza bluff biloko ya mingi eza bongo te wana eza bese te wana koblefe blef elingi bolingi batia yo kaka na makambo oyo eza nango te bando na nga totika mitema mabe petit frère opesa ngai komona ome olobai naloba na télévision te nalobi mpe te ngai ya na yo mpe nasufraka na makambo wana mpo oluki nga mpo oyokike na milelaka to ngai nazokoncourage na opesa makasi kolemba te kokipe mpe ye te sala makambo na yo bato wana babotama mitema mabe ya boye ngai naokanisa kala naoka bamikolo tata wana azaka motema mabe ere mo mpe tobeta bale omona papa moko bebale ekoti na lopango na ye akangi bala boye kopesa bino biso to motema mabe nzoka ti génération ezoya na génération na biso bato ya mitema mabe babima ebele leki na ngai nakoyebisa yo ngai nasi naleki 40 ans na poto me namoni mutu oyo ngai na ye tokabwana mpe 40 ans tomonana te asala émission azofiga ngai na ndenge ya moke te ye moto apesanga kombo acha mofoto ye moto alakisanga makambo ya kolata afingi na bana na ngai afingi mwasi na ngai afingi na mama abotanga me moto wana tosala 40 ans tomonana te c'est-à-dire mutu so osana 40 ans bomonani te aza su camarade na yo te 40 ans bomonani te aza su camarade na yo te neti yo na masano wana olobi bosaka à peu près 32 ans bomonana te aza camarade na yo te aka motema mabe nde baloba moto tima imbi teto yango wana etindi ye mpo amoni makambo oyo eza nango ya kozala yango te donc elo etikali ka bleffe wana ya bese te wana ya bleffe mpo bakritike sévère azotia ye wana etikala kotouche yo te nde redema matongi na bino elongolanga loposo ya nzoto te neti mutu wana azofinga ngai wana 5 émissions asayebi koloba français te asa boye mais nayebi te mpo basala section latine eza littéraire
peut aussi lire un mot. Comment ils parlent français? Tu peux vendre en France 40 ans en France, ils parlent français. Vous allez parler moko, mais ils parlent français. Comment ils vont monter à ma vie? Oh, mais l'accent est colata. Bon, il y a l'accent à colata. Mais il y a moko à colata netingati. Mutu yo la kise kolata. Pas de gana la chibo. Na elengi ya kotala mutu. Bata ne koti sapatu ti mutu. Poni ya kolata lukwanga te yimta l'accent à kolata. Soko tali bato wana. Afingi oh asa abotama na Équateur. Mais lokola ba otu ba koma kaka ba ndeko ya ba musicien babosani ki ba uta mayumbu babotama na mayumbu donc papa kolanda bango te landanga omwende nali mutu bafinga kanetinga azate na butu na lala ka ba telefone zo sonner osomona mutu basala réunion ti na kati ya libota na ye basangani na bafitole nga na kati ya famille na nga bato akingangaka bana nga na boti na basi na ngai na ba 5 femmes nga na boti lelo bakomprena mokili bakoma soudé entre bango 5 soko obengi yo lobi mabe na nga tia na mutu kaka na miniti wana abloke yo abenga ayebisikaki nganda abenga nga tala makambo ya lobi. Petit frère, asengi au courage. De makambo ezo keme liboso keme no liboso. Kotala simato yo koma libanga mungwa. Bato ba mitema mabe bakukufa kaka na motema mabe wana asali pe lokote na vie. Comment ne bokende kin? Ya zoni ka shebango. Mais yo vanga na Gombe chez yo. Na mwasi bana pe bayaka vacances. Mais yaye moi-même moi c'est na bana zate pour avant d'accueillir par mes parents. Oh ya Bruxelles kutu félicitations abenda annexe fa na bango. Atia ba climatisation ba nini mitukana pe kota kuna. Ndenge pe webisaka ki andenga zaka na kalata na ke matadi ba mituki yaki bongo ya utaki nani mboka wana nani Danemark aye na nini. Et le côté pas à monter à ma baie. Nous avons lelo oko keno ba église nengo lingi. Mais nous avons batala kamite ma batu. Soko zana foi, nous avons bazana yo. Tel exemple ya mutu ba benga ka samaritain. Batu ba beta mutu. Ndeni ba bomaye, mais ya batu to bazoleka ba minganga ba docteur ba nini ba doubla mutu wana donc azaki alagoni na ye atelemi apangusi mutu wana abenga bozwa ye soki mbongo wana koya kufuta omoni ke komama na kati ya Bible les bons samaritains Jésus asalaka ekotisa ye na kati ya Bible les bons samaritains ebongo bino bato ya mitema mabe bokendeka nzela moko na moto ateka Jésus nani Jida po boza mitema malamu te leki na nga émission oyo eza mpenza molai te eza juste mpona koexplike bato ya mitema mabe boko avance te boza kaka ndenge wana ndenge ezali koloba bobotama boye bokokufa kaka boye kaka boye kaka boye leki na nga makambo esalemeli yo na biso mpe esalamela nga euti na mosika te kaka na bakamarade tokola bazwi mpe basangani na bandeko ya nga ya famille basali kindoki nde kaka jibe alobaki bayoka basangani na bavie na bango mpo basanga mabe me esimbaka te jibe ye wana azobetaka baconcert mpo na lelo nakasi na suki wana bato ya mitema mabe botika motema mabe efutaka te
kamano soki ake liboso eza étoile na ye nzambe atindi ye makambo nekende liboso yo luka nde kutu ozalaka na ye oyiba mayele oyo asala mpo asala biloko ya sali to banda kokosa yeke asimba bakisi na Londres yo monaki aliaka nye yo monaki nyonso tosala na mokili eza etinda ya nzambe nzambe alobi yo ndenge okei boye okozala boye yo ndenge okei boye ti okozongela nga ozala pauvre mpo motema na yo eza sali te eza mbindo eza mwindo bandeko mpo na lelo eza bato asenge ngai ifale kaka naloba napebi na explication ya base na bluff ewuti na makambo oyo nga nauti koloba oyo ayebi kia na kati ya makambo wana ndeko na ngai il n'est pas encore trop tard bima luka elongi ya nzambe luka elongi ya jésus tika motema mabe ekofuta yo te mpo na lelo amen yango moni fo nabwaka bato na ngai oyo basunga na ngai tout le temps oyo bakoma famille na ngai naotanga bango abandi na moto mpenza mpe soki kombono eza wa se kosunga na ngai makasi bambongo yaka bilamba mpe yaka Et numéro 1, le meilleur sapeur de London, Vincent Bolengue. Cet habillette qui est toujours prêt à découdre. Aïbi Kozo Kende Kishasa, Bote Bele, na ba famille Okokuta Kuna. Mon petit Johnny de Finlande, ce qui s'appelle Mokuka Kazakana Finlande, Ezayo. Bote Bele, Yona Maman Abana. Brice Mpangi. La bière 35 heures à l'atara atala simate bilamba loko pamba sozo mataba escalier na ye bilamba na bilamba Nicodème Zola na kati ya London mbote ebele Goda kwanza le full mikiliste atindelo ba mbote ebele na mona ki très bien habillé na fête merci Jansi Mayasi Forza Italia et c'est Mamayas Bambo Tebele Parigo Rife Malenga et Cyril Kina Mfumu ya Bilele Bambo Tebele Alino Sene scénario icône Bambo Tebele Patrick Meka et Trésor Ngando Bambo Tebele Zaba Menga papa français Bambo Tebele Bigan Tsumbu les jeunes producteurs Bambo Tebele Maître Chameau le Batman Bambo Tebele la première dame de la Louvière Yaladine Tefo na papa Jean-Jacques Bambo Tebele Mirna Nzimbu Mirna l'argent Mirna dollar Bambo Tebele Blandine Bomolo Babu na Luanda Bambo Tebele Willema de la Genève Mbote Ebele Tantine Ngunga Bambote Ebele Titish Mode Petite Seramoto Bambote Ebele Misawa Mamana Bana Bambote Ebele Gabin Atembo et BG Bilao Bambote Ebele. Le boss Pichu Kitenge Kita Park apart yende azope sabandako actuellement. Soko zana souci andako. Benga le boss Pichu Kitenge agence Kita Park azope sabandako na kati ya Île-de-France Mobimba oke kuna ozwandako. Eve Bolebe na Liège. Eve Bolebe Bols na Liège Bambote Ebele. Bienvenue Lisette Mpemba. Autrement dit mère bien Bambote Ebele. Magi Mafotoligno kwa tembe.
maman na Galilée Massaya bambote belé. Donc j'espère pour lelo tosuki wana donc bande konangai oyo ayoki kombote amona umabete ba mission za belé tokotia ye kaka na bosanité jeune fille moko na Luanda asalaka pe musala oyo biso tosalaka aza fille moko très gentil nakanisi ye kaka na mutu na ngai yango nalobi natia kombo na ye petite na ngai moko akanga Luanda midon bambote belé epai oyo ozali panza sango loko edino image ya panza sango yo panza sango na kati ya Luanda mobimba mpona kosukisa vraiment ya kosukisa nazobwaka bana na ngai mibale moko ya mwasi moko ya mobali oyo ya mwasi aza na Kinshasa azali chroniqueuse Miss Baoso mwana ya Asha Mavoto awa na province mwana nga mbali Vaticano le pape de Bretagne otie tembe omoni yango wana penda libota na ngai libota ya zabondo bambote belé bana na nga mibale wana donc et pas bozali kimia ezala merci kilelo kitapart pichu kitenge to azopesa bapartement na kati ya poto solution emonani oza na posa ya sala concert sale ya mariage pichu kitenge appartement osala location ya restaurant obenga kitapart pichu kitenge appartement oza na posa ya événement o défilé de mode o bamama bakoya réunion o soki nini pichu kitenge appartement kitapart oza na besoin ya louer terrain o na banda otumbaka ntaba na ngai na nenga poto zone industrielle kitapart pichu kitenge appartement olingi ofungola o babiro kitapart pichu kitenge appartement numéro ya téléphone 0033 75 14 32 126 benga na kitapart pichu kitenge appartement olingi kosala achat ya lupangu na poto oza na Kisasa oza na Ngola pichu kitenge bakitenge baebele me wana kitapart check